Bonsoir bana nzambe, kombo na ngai Maria, Sœur Maria, beaucoup benga na Sœur Maria, bana obaye batala ba video na ngati kombo na nga Sœur Maria. Mbote na bana nzambe nyoto ba kozwa occasion ya koyeba kolanda video o ya mkona lelo. Nazalaki mwa absence moke bolimbisa ngai bana nzambe pe bandeko na nga nyonso na molimo. Lelo na ye ko partager na bino ba révélation pe ba réalité oyo ebombami na mokili ya bandoto. Nzambe wa akila biso likolo na se azali koloba na biso na nzela bandoto, azali koloba biso na nzela ya ba vision, azali koloba biso na nzela ya ba 5 sens oza na nzoto na biso. Yango tokoyeba koso yango na mokona lelo. Molimo mosanto asunga ngai po toyeba ko partager na bino parce que ezali très important toyeba kozala contact na esprit, toyeba kozala contact na nzambe na lola oyo akela biso. Pe lelo tokolobela na koyeba ko partager na bino bandoto prophétique pe na bandoto prophétie. Yango sikoyo na kolinga na bonde lava. Merci nzambe na lola na tondio papa mokonzi mobateli na biso. Na sengi na nzambe na lola yo lobanga na zala na limwa. Nzambe yo bimanga na limwa yo eba ko partager oyo tie kati na ngai olobela ngo bana na yo po te bayi ba vérité pe bazala kokangama. Ba o bazangi bayi vérité te nzambe ba kozala toujours ba prisonnier na kati na mokili na se oyo. Merci Père éternel, yo zwa contrôle na o esika na kombo na Yesu Kristo Masia na puissance ya molimo mosanto na kombo leki ba kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Lelo na lingi ko partager na bino bana nzambe bandoto. Toza na bandoto prophétique et puis toza na bandoto prophétie. Nzambe azosola biso na nzela ya bandoto, nzambe azali kosola biso na nzela ba vision, nzambe ali kosola biso na nzela ya face à face boye, nzambe ali kosola biso na nzela molio mosanto avandi kati na biso awa, pe nzambe azali kosola na biso na nzela ya ba 5 sens ya nzoto na biso. Bande komso bakotuna 5 sens ya nzoto ezali nini? Nzamba akokosola na nzela ya miso na yo, nzamba akokosola na nzela ya zolo, nzamba akokosola na nzela matoi na yo, nzamba akokosola na nzela ya monoko na yo. Ezali babiloko moko ebombami ya makasi nde molimo nde azali kosunga ngai mpona koyeba ko faire comprendre ngai na kobomba ngo ngai moko te na partager yango na bino. Pona soki oza na kati Saint-Esprit avandi kati na yo akoexplike makambo ebele oyo bato na mokili bayebi te. Soki Saint-Esprit avandi kati na yo moto akoyeba kolakisa makambo oyo minene ebombami pe moto moko ya mokili ayebi yango te. Sikoyo na okende kota soki totala na kati na Bible oyo ezali Bible na ngai, soki totala na kati na Bible awa Nzambe banda na Ancien Testament tina Nouveau Testament Nzambe banda toujours koloba kaka na bato, alobela bato ebele na bandoto. Mais bandoto ngo fuko yeba ndenge nini akoyeba ko comprendre ke o Nzambe azali kolobela ngai. Ndeni akoyeba ko comprendre ke o ezali penda Nzambe azali ko alerter ngai likambo. Na kanza tozana ba verset ebele na kati na Bible oyo koyo ezali kolobela biso à travers bandoto. Mais leo na kolinga kaka to nazwa na bendi kaka na tiri ba verset ebele na kati na Bible. Tozana Acte 2:17 zo beso bandoto, Joël 2:28, Amos 3:7, 1 Jean 4:14, Daniel 1:17, tozana Proverbe 29:18, tozana Nombre 12:6. Mais le long na ligne to partager na bino kaka Job na koyeba ko partager na Job 33:14-15, puis na bo partager na bino Joël 2:28. Na kolinga to bandana na kotanga na Joël 2:28 nini Nzambe azoli kolobela biso kuna na kati. Oui, zali Bible na nga yango yo. Na kotanga na kombo na Yesu Kristo Masia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ah, basé le verset na Joël 2:28. Si vous avez na Job 33, Job 33:14-15. Dans Job 33:14-15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y
prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bande konangai, bozwaka bandoto na bino sérieux, bo négligeaka bandoto te. Na kolinga to banda na bandoto prophétie. Ndoto prophétie ezali nini? Ndoto prophétie ezali o ba prophétie nyonso to ekomama na kati na Bible. Avant to botama na se na moi, bato o bayaki liboso na avant biso, Nzambe asolaki na bango na nzela ba prophétie. Mais sikoyo bato wana bakenda meliloba na Nzambe etikala. Bopesa attention na bino très bien, molio mo santa sunga bino po boyeba ko comprendre message oyo. Bo négligeaka bandoto na bino te. Na kobanda liboso na bandoto prophétie. Ndoto prophétie ezali nini? Ndoto prophétie ezali ba prophétie nyonso tu oyo ekomama na kati na Bible. Na kolinga to tira ata mibale bien misato na kati na Bible. Prophétie oyo lobamaki na kati na Bible kozonga na Yesu Kristo Masia ndenge mokolo wana ekozala. Bana ezali ndoto prophétie. Na kolimbola yango ya mibale leri Yesu Kristo Masia babatisaki na Jean Baptiste ndenge molio mo santo ekitaki eyaki pa Yesu Kristo Masia. Na vie réelle boye na kibomoto na yebite mutu moko te na mona ndenge nini événement na kozonga na Yesu ekosalema mais Nzambe na bonzambe na ye, Nzambe na puissance na ye na force na ye po alingi biso mingi siko akozali kozwa makambo kaka oyo eza na kati na Bible po ezali maloba na ye, ezali message utaki pa ye moko Nzambe ke Yesu Kristo Masia akoya kozwa biso akomema biso na lola. Siko Nzambe na bonzambe ne oyo ezali ndoto prophétie. Mais tout le monde na kati na Bible siko Nzambe po a révéler biso. Eloko ne bengami ndoto. Ndoto ezali image. Image ya eloko oyo kosalema na futur. Ndoto ezali photo ya eloko oyo kosalema na futur. Ndoto ezali éclaircissement ya lolenge ya likambo oyo kosalema na futur. Ndoto ezali message caché. Siko Nzambe akolatisa yango nzoto. Leri Nzambe azali kolatisa ndoto nzoto akolakisa ndoto na ba detail nyonso tu, na ba detail nyonso tu. Tozo exemple ya koya na Yesu ezali ndoto prophétie parce que essaye comment na kati na Bible. Siko mutu moko de na mona événement wana biso ni tozali kozela événement wana mais Nzambe na bonzambe na akozwa azui yango alatisi yango nzoto azali ko avertir biso kozonga na ye ndenge nini mukolo wana kozala tozali komona ngo neti nazwaka message ya liboso na kati na ndoto oya enlèvement o ezali koya wana ezalaki ndoto prophétie Nzambe apesaki ngai alatisi ndoto wana nzoto bima ezali ndoto oyo ese komama na kati na Bible ezali message Nzambe apesaki kala na kati na Bible Nzambe azwi yango alati yango nzoto po avertir biso alakisa biso lolenge ya munene likambo wana ezali parce que kotanga makomi ozali kotanga normalement ezali malamu mais siko soki bazwi makomi na balati yango nzoto balakisi yango ndoto elati nzoto mais kobanga na biso kozana ndenge mususu po bato mususu bazalaka malamu na kotanga bato mususu bazalaka malamu komona practice komona na practice po bayeba ko comprendre loko Nzambe alatisaki ndoto wana Nzambe alatisaki prophétie wana nzoto na nzela ya ndoto nde apesaki ngai yango ya kozonga na Yesu na kanza botaba video na mususu ona salaki liboso ya enlèvement wana ezali talo ko benga ngo ndoto prophétie parce que ezali prophétie ba prophète ba katango na kala ba pesa ke Yesu Kristo Masia kozonga siko Nzambe azali kozwa makambo azali kolatisa ngo nzoto azali kola ezali photo azali kola photo ya likambo oyo kozali koyela biso liboso parce que eza supo eloko
ya musika te komeli biso liboso ba porte nzamba alati yango nzoto yango a révéler bo tala likambo yango ekozala bo ezala bo siko ya mibale molimo santo toyebeli na forme oyo biso bato bengaka pigeon mais molimo santo aza kaka na forme ya pigeon te e mokolo mosusu nzambe asalelaki ngai grâce alakisi ngai ndoto prophétie qui est Saint-Esprit. Saint-Esprit azali moto. Saint-Esprit ayaka na epai ya moto na ba forme ebele. Siko nzambe alatisaki ndoto wana ya Saint-Esprit qui est Saint-Esprit alatisaki yango nzoto. Pe namonaki yango clairement boye na photo pe ndoto wana ekomelaki ngai réel. Wana ezali ndoto prophétie. Saint-Esprit azali ndengeni. Saint-Esprit akoyela na ba forme ebele. Saint-Esprit azali na forme ya mai. Saint-Esprit azali na forme ya pigeon ya pembe. Saint-Esprit azali na forme ya moto. Et Saint-Esprit oko sentir ye. Mais siko nzambe azwaki maloba wana oyo komamaki na kati na Bible kolobela biso selo Saint-Esprit alatisaki yango nzoto e na ndoto alakisi ngai nani azali Saint-Esprit. Saint-Esprit azali na forme ya mai, azali na forme ya moto, azali na ayaka na ba forme ebele. O nazali kopesa bino ezali oyo nga na monaki. Na mona forme ya mai, na mona forme ya moto, pe na mona forme ya pigeon ya pembe. Makambo o nazali koloba na bino, esprit ezali ko expliquer ngai. Na yoki yango pa ya mutu ezali grâce nzamba sali ngai pona partager na bino. Et Saint-Esprit wana alobaka na biso. Azali koloba ti lelo oyo. Wana ezali ndoto prophétie. Sikoto okina bandoto prophétique. Ndoto prophétique ezali nini? Bandeko bo negligera bandoto na bino te. Via mutu ko bonga na se na ndoto pe via mutu ekobeba na se na ndoto. Pourquoi nazali koloba boye? Soko zali kolota ndoto prophétique, soko zali kolota ndoto ane zali ko répéter, neti par exemple. Makambo nyoto komama na Bible, bien sûr. Mais batu bakomaki liloba oyo basi bakufa kala balekana. Mais nzambe oyo akela likolo na se akela ngana mutu kolanda video oyo, nzambe wana zali koloba ti lelo. Mutu akosa yo te. Pona ebike ba pasteur alokuta basi batondi surtout na biso na ba congolais. Ba pasteur lokuta, ba évêque lokuta, ba prophète lokuta, ba ancien lokuta, oyo ba benga mepa ya nzambe te, oyo nzamba latisa bango elamba ya molimo te pona ko prêcher liloba, oyo nzamba pesa bango kiti ya molimo te po ba vanda na etonga ba prêcher liloba, oyo nzamba pesa bango pouvoir na yete, bengindisa na yete pona kotea liloba, bazana pona kolomba ba poche ya bana nzambe. Bazana Saint-Esprit te, bakotika la jamais ko expliquer bino biloko na expliquer bino. Parce que soki nzamba bengi yo akofungola misu ya molimo, akofungola matoyi ya molimo, akofungola zolo ya molimo, akofungola yo nyoso tu nzoto na biso ono tu eza na molimo pe salaka. Wana to kolobela ngo mukolo mususu. Siko soko zali kolota ndoto ozali ko répéter ndoto ozali ko répéter tuna nzambe loba nzambe tata na ngai signification ndoto oyo elakisi nini nzamba ko révéler yo Bible komama na kopesa exemple moko oyo mutu nyoto pona ko comprendre po batu mususu nazo ka bazolo ba ke non soki likambo za na Bible teza lokuta non eza faux parce que batu bakomaki Bible bakenda menzamba zali koloba ti lelo. Par exemple, soki nzamba la kisi oke non mafoni akokufa lobi. Est-ce que toke nous mona komba mafoni kuna na Bible ki mafoni azokufa na 2017 na 2017? Non. Neti nzamba koloba ke non na kopambola mwana na yo owana na kopesa ye musana kati na etonga na 2018. Toke no mona wana kati na Bible te mais nzambe c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Dieu continue toujours à parler. Nzamba zali toujours continue à kolobela biso bana nzambe. Alingi biso minga, alingi biso toke na perdiction te.
bana nzambe bo négliger ba ndoto na bino te. Ndoto ezali etandoli bien na koloba lisusu nini na français photo na anglais bazoloba picture. Nzambe akolatisa ndoto wana nzoto po akolobela ngana yo alakisa likambo na osongolo. Par exemple, nzambe azali kolakisa nga kino na zana zemi na kobota mwana mwasi ngai ndenge nazoloba na bino to mona ngona kati na Bible te mais dia nzambe mutalobi yango eza réel. Nazo senga na bino bo créer bolingo na nzambe, bo créer bolingo na Seigneur Jésus, bo créer bolingo na Saint-Esprit. Pe nazo ka bato musu bazoloba Yesu azali Yesu abapaya. Bazana molimo ya kukufa. Bazana bozanga koyeba. Mon peuple périt par le manque de connaissances. Bolanda batouana te ba komi belé na monde entier. Ba fo ba sakoli, ba fo ba pasteur. Bazana molimo na nzambe te pona oklesise bana na nzambe makambo ebombama. Na ngolo ya mokie nzambe azosala ngai yango na telemiso liboso na bino pona ko partager na bino o nzambe azali kolakisa ngai. Nzambe azali koloba toujours. Et na kati na bandoto wana soko zali komona ndoto zali ko répéter tuna nzambe eza na révélation eza na message moko e caché na kati eza na réalité moko nzambe alinga fungolela yo pe okende komona makambo nzambe akolakisa yo soko zali kolota par exemple nazo exemple ozali kolota place ovandaki na ndako na bino ya kala bien na mboka na yo bien na place moko bolekana ozomona kaka batwana les mêmes batwana tuna nzambe ezali nini banda ko senga prière ya délivrance esprit moko ekanga na place wana ovandaki esprit moko ekanga na mboka wana esprit moko ekanga na kati na quartier wana esprit moko ekanga na kati na ndako wana nzambe ko révéler ba révélation. Lero komona révélation ko sali masenga nzamba délivrer bokenda ko lukaka ba délivrance pa ba pasteur la délivrer kate makambo délivrer ka mutu ezali loba na nzambe moko ndi mutali a délivrer ka biso o nazo yebisa bino ekomeli ngai eza makambo vérité yango o azana bobungi o ayebaki makambo te yeba yango senga nzambe asala o délivrance pe akolakisa makambo caché ndoto sala ko répéter faites des attention eza na message moko bomba na kati kuna munene pona yo eza na réalité cachée moko pona kati mukila ndoto ezali réel soki oloti babeti o masasi na butu kolala te telema bongola parce que ekoya pe na monde ya physique ekotika na nzoto parce que makambo te banda na kati na molimo nzambe moko azali koloba keno na kati na Bible na yebi wa verset belete na kati na Bible keno na yebaki yo avant botama parce que eza makambo na molimo parce que ezalaki na kati na molimo avant yo na ngato botama nzamba yebaki biso tozalaki wapi tozalaki na kati na makanisi na nzambe tozalaki na molimo na kati na nzambe po moko nzambe ni mutapesa vie na biloko nyonso tu pas ali ko continuer toujours ko pesa biso vie bo négliger bandoto na binote botika ndoto elata nzoto te soki oloti bazali kolanda babeto masasi telema bondela nzambe oko cancela ngo kaka na nzela prière parce que leri yo olota bandoto ozalaka na mutu te ni mobali non ni mwana ni pasteur na bino ne confiez pas aux gens bo confier na nzambe bo confier te na ba pasteur na bino baza bato lokola bino basimbi bakisi ebele na ko continuer toujours koloba makambo oyo ti mokolo Yesu Kristo Masiya koya ba pasteur mabe batondi ebele baza na Saint-Esprit te bazo ba ko expliquer bino makambo na nzambe te epe ko bundela bandoto nyoto lotaka mabe kaka ezali kisite prière kaka zwata na ya ko partager na nzambe lela nzambe no nzambe ana ko délivrer yo nzambe ana ko délivrer yo moko ko monango ezate ke tina ke noto ke ne pas pasteur te na bi l'union fait la force mais non force ango wana batozo ke ndo sambe na ba est-ce que bazana mulimo moko na yo point d'interrogation peut-être que mutozo ba ke no na ke ndo sambe zo confier pa na confier à Dieu confier à Saint-Esprit confier na Yesu Kristo Masiya ko confier na mutamukilité mingi basimbi ba Bible nzamba pesa bango te ngindisa kote ya liloba na nzambe et sokoloti ndoto nzambe ozali kolota ndoto zali ko répéter nzamba zali ko lakisa eloko moko bezo comprendre ngote senga na nzambe akolakisa vérité cachée wana kati wana
soki oloti ndoto mabe toke na mkusu ndoto mabe senga na nzambe a détruire yango pe a détruire bato wana ozomona na ndoto na mabe mutu nyonso kolote na ndoto parce que na mokili bandoto mawa ezalaka te ata tata na mama na vandi bazolala babomo bavandi boye kuna famille ezalaka te na momoni na molimo kuna mutu akoki kobimela kaka na kati na ndoto wana mpo ya kosunga yo ezali ye moko yesu kristo masiya ezali ye moko nzambe to akotinda baange na ye bakodeliver na kati na ndoto oyo nazoyebisa bino eza makambo réel bonéglige bandoto na bino te oyo tozali kobenga bandoto prophétique oyo ezali kolata nzoto ezali kosalema na vi na bana na nzambe mais ekomama ana kati na bible te wana ezali mpona makambo na yo na ngai mpona makambo moko na moko na se na moi ozali kolota ozomata na libulu bazokobendo na libulu bazobendo na tuna nzambe elakisi nini nzambe akolakisa nzambe elakisaka banani bazobendanga na libulu nzambe elakisanga fungolanga miso nzambe akolakisa yo parce que résistance ya eloko moko résistance ya ndoto ezali korepete kende na mabolongo loba nzambe révélé ngai nzambe ebundelanga na suki na suki wana siko na ngalo ba les 4 sens les 5 sens o nzambe azoloba biso na kati na bandoto mosusu okomona bato bavandi bazoloba mais yo ozoyoka te makambo ni bazoba là c'est très dangereux na kati na bandoto mosusu ozali kolota ozomona bato te mais ozoyoka mongongo na bango mais langue bazali koloba ozoyoka te loba na nzambe afungola matoi spirituel mpo banda koyoka nyonso ozoleka na monde des esprits oyo nazoloba na bino ekomela ngai nzambe akofungula bino matoi ya molimo ata olali bazoloba ngo na 4 coin ya continent mokili soki okomi na contact ya molimo santo ya malamu okomi na contact malamu na nzambe na yo otiki masumu osengi bolimbi mamaka mosusu nzambe moya afungula bino te parce que boza likolo moko na kati moko na libanda wana elakisi nini masumu boka bwana na mokili tovandi na mokili toza mokili te bible lobi na biso boka bwana na mokili ba frère ba sœur na nga bokoyoka video oyo toza su na tango ya koperde te toza su na tango ya kobeta masapo te oyo ezali réalité vérité mpo nazo partager na bino bosenga mawa na nzambe likolo na bino asukola bino soki mpe oloti neti motu oyoki esola bakisi omoni motu na kati na ndoto na yo o mwana na yo o mota famille na yo moko ozali komi parce que tozalaka mibale yo moko physique oza pe na molimo bien omiloti yo moko ozoyoka omiloti yo moko ozomona yo moko oza na basolo bakisi bien oza na solo ya mabe solo ya nie bien oza na solo makila elakisi nini solo ya makila ezali neti liwa bien accident sola bakisi na kati na ndoto ezali maladie faut kosambela pour luka guérison bien solo ya mai elakisi nini nzambe akofungolela bino yango nzambe wana eza malamu peut-être que soko yoki na omoni na misu te solo na oyo ezali ya molimo ezola molimo ekoyeba kodetecte bien okoyoka na matoi bien monoko na yo koloba monoko neza na autorité tina kati na ndoto koyeba koboya makambo sala boy ya mabe bazolakisa na kati na ndoto il faut koyeba koboya yango soki monoko ne komi na puissance ya molimo na kati na yango ya molimo santo ekoyeba koboya makambo na kati na ndoto misu na yo komona nyonso tu ata matoni yoki te me misu komona ko capter message soki misu na yo moni te na kati na ndoto za na molili matoni na soki yoki ko capter message bien matoni soki yoki te zolo na yo ko détecter na solo amen bana nzambe nzambe azolobela biso pe lisusu na nzela ya ba vision vision evandi bo vision ezali neti ovandi kaka na moi boye olali te mais ozomona makambo ezoleka na liboso na yo wana tobengi yango vision nzambe azolobela biso na ba vision azolobela biso na kati na basonge
azoloba biso na bandenge ebele. Bia kotinda ba ange nae, bia kopesa osango. Bia kotinda ba ange ba melo message moko boy. Message ya malamu, be message ya likambo moko bo songolo, pour za alerter, pour yeba komilengela. Na sengi na bino ba na nzambe to négliger bandoto te. Bitumba ne to ba ko bonso na nzela molimo, kende na ko pe na nzela molimo. Ndenge nini na nzela ya prière. Au secours na yo ko utaka na lola. Au secours ne ko utaka na monde ya nzambe. Au secours ne ko utaka pa nkolo isumasia. Belela komo na nzambe. Belela komo na nzambe asunga yo. Abunda na place na yo. Saint-Esprit abunda na place na yo. Saint-Esprit abundela ka pe biso. Luka ko créer relation na Saint-Esprit pour abundela ko na ba problème na yo. Ba problème na ya molimo na ba problème za na vie physique. Ndoto ezali réalité. Réalité moko zo se préparer pour kokisama na bomo na yo. Soki ezali réalité ya moya ndoto ya mabe, telemela mo na prière, canceller mo na nzela na prière. Soki ezali ndoto moko ya malamu, el avai la tanzoto e koma na réalité na vie physique. Kumisa nzambe, bela nzambe makila nzambe merci na yambi message o na zwi ndoto oyo peko ekola tanzoto yo moko okomone kokomela yo. Mais o ndoto komona mabe na se na ndoto na yo. Telemela yango, boya yango. Ndenge nini koboya yango na nzela ya prière wana komisi ko prière ya kombo zali ko rejeter message wana kosenga na nzambe abundela kosenga na kolesu masia abundela kosenga na Saint-Esprit abundela yo ekozala canceler osoko moni moto akufi na ndoto kotika te ndoto anela ta nzoto parce que kokokisema pe na moto wana pe mona la na mabele pa kufi bokundie apo so ba na lotaki ndoto za réalité ndoto zali avertissement ndoto zali alerte bazali ko alerter biso likambo moko zali ebongami po ekokisama na monde physique likolo na mutu moko ifiko eba koboya ya monyo soto. Il faut que vous kata yango. Ndeni no koboya yango ndeni okata kaka na nzela prière. Yate ko kondo loka soki pasteur parce que zali kamula yo nzamba zali ko lakson parce que zali kamuna yo. Ba pasteur lokuta ba komi kune bele. Ba évêque lokuta, ba porte lokuta. Ba prophète ya lokuta. O ba benga matepa ya nzambe. Ba tondi bele na monde entier. Likambo na yo ezali likambo na yo moko telemela yango na nzela prière bunda nzambe wana yoka peut-être okanta keno nzambe wana zo yoka ngata azo yoka ye moko bilani na kosala akotika pe te mabe komelela yo ozolo takaka bat na famille no babundisa ko mutu moko akufa azo bimelo na bandoto azo ko bundisa yo telemela ndoto wana loba na nzambe détruire bango pour l'air mou inazali kolekana ayaka ka po ayiba po détruire bazaka na mawana mitema na bango te na mukili na ndoto pitié ezali te maweza te okomona ndeko no avandi na mukili na ndoto bazo ya kosala mabe avandi na koya kokotelo te mi poser question o tata na o mama no leki na bazo ya kobundiso na kati na ndoto me bango bavandi bazo selo kote mi poser question la kisi nini bondela nzambe kaka ne nzambe abundela yo molio mo santo akobundela yo Saint-Esprit akobundela yo Kolesi masia ko bundela yo mokilo to vandi e komi ya ko beba na po moko ko imaginer ngote mutozo liana ye mutozo melane kaka ye mta osalo mabe ko kansela mabe akwa ko bundiso tina esprit bongo sikoyo soki na monde esprit oza na miso ko kamata ya okanga me bakosakana makasi poko yeba te kote ni bataki zo uta po avant bataki nzoto na ya physique makamno te banda na nzoto ya molimo babanda ko takio na molimo pe nzambele bato bazo takio bongo akobando l'action na bandoto bien na ba vision soki bolamuki na bana o tata o mama ba onan ba botite bomi tuna ko lotaki nini soki ndota mabe bo fuka mi pa nzambo sambeli nzamba kansele ndoto wana ndoto ya malambo fuka mbo sambeli nzamba lati sango nzoto botika te ba ndoto nyoso tu obolotaka mabe elata nzoto kolata nzoto na sens ni parce que e koma na physique botika moteke koma na physique parce que ndoto eza réalité cachée eza révélation cachée
ezo préparé pour ekoma na kati na nzoto na bomono ya physique boy. Yo muto wumela na maladi moko songolo. Senga na nzambe a délivrer yo. Senga na nzambe a guérir yo. Parce que pasi na oza na wana kati mutu moko ta yebi, nzambe na yebi pasi na yo. Lele pa nzambe wana zali tata na yo, alingi yo mingi. Ako délivrer ye moko banda ko délivrer muke timi ko mususu abanda ko l'action pe na ndoto bien ndenge ovandi ka ndenge zo sambela wana yateke ba pasteur na bino ba miyibi ya lokuta bazo ko sabino pona guérison mutu fo beta mutu mbata bamba na sakwa nzamba guérira ka bongo te nzamba ko guérir na bokime nyonso na bopete yo moko ko sentir que non eloko moko bimi na nzoto na mabeki wana nzamba zali ko sala o délivrance yo moko banda ko misenga délivrance pa nzambe na problème nyonso to zanango toza bato vana kati na se na moi ezali monde tovanda ezali mokili ya guerre monde esprit ezali ko bundisa biso butu na moi mais faut ko ba ko telemela ngope parce que toza na victoire toza na victoire toza na victoire na kombo na Yesu Kristo Masia yango bana nzambe onanga na partage na bino lelo yango bozonga na makolo na nzambe aza tata na bino bolanda bato escrote bato lokuta babime bele na mokili koloba na bino ke non nzambe azali nzambe ba étranger lokuta o Yesu Kristo azali nzambe ba étranger lokuta na kobetela bino Yesu Kristo Masia azali nzambe ya bato nyonso tu nzambe ba congolais nzambe mindele nzambe na molimo race ezalaka te séparation ezalaka te kuna na monde des esprits. Parce que nzambe na kela milimo nyonso, nzambe na kela bato nyonso to. Nzambe azali moko me na trois formes. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. Nzambe ne mutakela biloko nyonso parce que Bible zolo bana biso ne bandeli c'était la parole. La parole c'était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Nzambe ne mutakela mukili mobimba. Bolanda bato wana te. Bolanda bato batelemi na koloba bino makambo lokuta ke non nzamba za nzamba bapaya bolanda bango te boke na lifele boke na perdition bozonga na nzela kosambela nzambe zaka te koke na kati na église boko tuna nga un jour bien na sambela ka boko tuna muta sambela ka wapi nazana na place nkola la kisinga te na bandoko yo bondela na bondela kana ndako na libota na ngai mais nzamba reponda ka biso nzamba zo tamba na biso zo sala kati na biso kobikisama ya mutu ezali yo moko les attaques te pozali okangama na pasteur moko okangama na prophète okangama na bishop moko boy bi okangama na ancien moko na kati église yenda kokoto na lola non salvation ezali pona mutu yo moko pasteur moko te kokota mutu na lola bosala très attention ba faux pasteur batondi ebele bazo sala pe ba miracle mais ali ya nzambe te pardon bana nzambe bo fungola miso nzambe na lola fungola esprit na bino afungola bino mato ya molimo afungola bino miso na molimo Saint Esprit envahir mitema na bino Saint Esprit envahir mitema na bino Saint Esprit envahir mitema na bino pote bozala libérer na kombo na Yesu Kristo Masia. Parce que yende mtali ko lakisa biso makambo ebombama. Makambo na kote lango klasite. Nzambe na lola bolimo na ende mtali ko sosolisanga makambo oyo. Merci bana nzambe na kanza na suki apona mukona lelo. Nzambe na lola mona bino, nzambe na lola a protéger bino. A libérer, a sala bino ba délivrance, ba ono tu bakangama. Na kombo na Yesu Kristo Masia. To mwana mbala sima. Na kosala bino so video mosusu. O nzamba kotia na kati na motema na ngai. Bomizonga na sena makona nzambe. Ezate koke na église chaque dimanche ndeko mwana bokonza loko ya likolo. Eza bongo te lokuta. Boye bako kabwana mabe, boye bako kabwana mokili. Bible zolo ezo ko yebisa biso toujours to vandi na mokili metoza mokili te parce que to uta ki place moko boye. Pe to kozonga place wana. Yo landa kanzela nini? Nzela ya malamu, benzela mabe. Nzamba tikeli biso choix. Choix na yo ezali nini ndeko?
bolanda Yesu, bolanda liloba na Nzambe, bolanda Nzambe, bolanda molio mosantu bokobika, bokozwa libiki, bokozwa na vie éternelle ya malamu. Ata ozali komona pasi na se na moi awa, mais continuez kaka na bokobanga Nzambe. Pona un jour, okote na bokonzi na likolo. Bokonzi na likolo ezali vérité. Lolo ezali ko exister. Eli fait le peto bossa na te ali ko exister. O ezalaki ngai ya bino. Le messager. Musali na nkolo. O atiaki nga na motema. Poto partager na bino. Bon négliger bandoto na bino te. Tant des eaux permettent te na kansa na suki awa na olingo sali bondeli na bin na muke. Merci Nzambe na lola ba onu tu bakoyoka message au Père éternel yo solo na bango suko leka na nzela bandoto po sosolisa bango ba réalité cachée na kakina mukili na bandoto. Nzambe o délivrer ba na Nzambe ne tu bakangama na esprit bakufa déjà na esprit Nzambe o ressusciter mismi esprit na bango. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Molimo na Nzambe esukola bino. Saint-Esprit sukola bino. Saint-Esprit sukola bino. Saint-Esprit sukola bino. Moto na elongola ezikisa nyonso ta mabe kati na bino. Na kombo na Yesu Kristo Masia Nzambe na bomoi. Amen. Tokutani mbala na sima. Na kanisa lelo tozali le 8 décembre 2017. Nzambe na lola mona bino. Nzambe na lola abatela bino. Bye.